na bino bato bozuli bakuna kolanda biso na ezu ya mokolo mwalelo ezu ezali bongo moko ya rubrique oyo ezali bongo na chaîne na bino ya Libération Océan du Congo wapi epai oyo tozali koganga que vive la République démocratique du Congo totieli bino rubrique ezu po ete kuna tozali kopasola mabanga ya Kintsuka tosimbi bongo birin mpona kobeta beto nyonso ekweya tozali bongo bakikonke mpona ko bétonné ko kwesa béton pe ko tika nzela la bala mboka baleka po ete mai ekozanga esika ekolekana zamba ekozanga lolenge nini banyama babima mabele ekozanga beta nkona po ete béton esili ko bétonné bandi ko balandi vraiment toko yamba te biso mikolo tolobi tolo bananu ezu na rubrique yambo toko tapena na rubrique na biso ezu po ete kozwa bato bayike pe bato bele bakolela pe la moni ko kanela nge kozala su makasi en tout cas na lobi wana merci na babonné na biso ya Océan du Congo vraiment vous allez s'abonner encore une fois merci beaucoup continuez à s'abonner et puis merci la belle paya bozo zali baku ya kotala bémission en tout cas bande ko la biso demande des alliés était botala vraiment bémission bozo ngana ndeto zaki kala on dirait moi ko lemba toza 11 000 abonnés ce qui 11 000 la nyoso boza kotala en tout cas ko malade parce que biso to na chance parce que ba abonné na biso nde batala na biso bato ba consommer ka biso baza bato na biso premièrement après ba misusu bazui en tout cas chaîne na bino c'est di waouh et ça la ba félicitations nango ebele o ba komela ka biso alors bon continuer bongo pour être chaîne et avancer bon continuer penza pour être tous les susu ba merci ebele na communauté ndenge ba ko remercier ka biso chaîne ko sala musana nango malamu liboso ba kimaki quand même ko interpréter biso ba bandai ko boya mais cette fois-ci ba zui idée ba ngomoko ba lobi était chaîne ko sala musala malamu na molobelo yango Océan de la presse congolaise kasi toko sangana bango te na mbela o bako benga oya bino ndeko po ete ba mbela ezali mabengo eza ebele kasi na kosangala bango bongo te na kosala likambo ya bongo te sans bino na biso toyokana soki na lingi na sala yango mais pour le moment bandeko yanga bo s'abonner encore une fois massivement boko sala décider botala bémission du début jusqu'à la fin bo liker bo partager et kozala malamu mosala pe moko ya yo mama Célestine na France mama Sidonie boko yokala te mama Vava ba mama Jolie Kiedi boali bongo bayike na dine ata koyaka moko kimangala ko ebate pola nini mais na ebi jo nzamba ko sala ngolu toko monana ezali bongo mabino nyoso pe JKM o ezali misala ya maboko na osala yango bande ko balandi yamboto kota na ezu ya mokolo malelo po ete na ko kanga miso po ete na ko sonite po na ko sala lelo e ko ala ndo pesi mbwambo aboyi bokulaka lo sako bokulaka moto la pesi lo sako emokai mais faut la tanga comme bo kechu premier nzakomba faut lange itungia bokulaka lo sako ligne au telemi lo lengo fiki makolo na yo tokene bebongo makambo eko salama otala lesusi mate kende liboso po eto sola kisi bango ete basaka na kate boni sisa photo molo mpaka bongo ko bampa kongo ba iso lenge vraiment tozali bongo na sango ya mawa et comme libota na ngai grand frère nanga propre na France ya soleil abungisi bongo mwasi na ye ayaki bongo na Kinshasa donc douleur et frapper les sous na famille Océan de la presse congolaise famille biologique tobungisi bongo belle sœur na biso oyo grand frère azabongo na France azasiko na matanga biso pe ana Kinshasa to ali bongo na matanga sango komela ki biso kala lombango lobby nde pese le sous passe na motema kasi biso to sala ka mosala ya Christ Jésus a lobi laisser les morts enterrer leurs morts tala malgré ebembe ali mais biso to yepoto servir nation congolaise yo pesa la ka bongo kilame bayako na plus 49 bokla le combien femme pekato wana za grand frère propre ibele baye baraté la banzi lelo bo découvrir ka za grand frère nanga propre donc famille na biso lignée ya ba guerrier donc il a mais c'est mon frère propre donc toza bongo na matanga to bongo c'est bongo sa grand frère d'absa kofi alors il y a qu'on a famille partout bozali na South Africa Gilompinga un père doublé na nana Lompinga Gi sango pe ko mela bino la banzi la tango boko la biso na Angola vraiment bazali belé ba poramento bondi ya botar de bonoete na ernioso émission ko mela bino mamour d'Angola la mokiteno Florence ya matondo bido libota mobimba yako sango ya soleil soki boyoka kité na banzi na nzela ya etando eke pe ya chaîne de la Libération ya Océan du Congo
bokoyeba yango libota mobimba bozali bongo na France États-Unis d'Amérique bipai biso bino bozali boyeba te sango ya bawa ekomela bino mwasa ya soleil azali lisusu te akufi bongo awa na Kinshasa libota mobimba ezali bongo koyangana na place X poto koloba te poto ngo seya kokende kuna dokite badongolo miso ba ya kolanda ye mena banzi basango mususu ekokomela bilo matanga pe ekoleka kaka na chaîne bokomona yango yako lisusu lokwa tozali na kopesa basango ya mawa wana topesi mawa lisusu yako na libota ya mama Shako po ete tokolobela pe moko la likambo etangi matanga mama Shako na kobeta penza a makasi ezui yako na libota ya mama Shako yako pe na sango ya mawa oyo uti kokomela biso bato yi DPS baleli lisusu Félix Chilombo na prima cour akene kokota na bakisi ya makasi koluka associé pas au bokonzi otoko bengane na mikolo misali koya tala aleli susu PDG ya RTNC oyo bakanela ke uta kala kala la banza la kisebilo bilili oyo bango ba kolobete sengeli balongwa bacha cette fois-ci mutai DPS po alakisi makambo ya nirangongo te balingaki basala yango lokola crime pelelo kaka l'hôpital la bango ya limité wana ya H soki J soki HJK soki za kanini hôpital wana associé la bato ya DPS bako mabato makasi Félix photo tala epenza na makambo ya kosala yako petolo bibongo sango ya mawe uteki suko komela biso mokolo ya mbale Félix la kolia kaka tata mwasi wana akei lisusu na uta ko beta bilo sola tata mwasi bazaki parmi bato ba ko kende ko cha pression na mpaka Tshisekedi atikela ba mabele kasi tala lisusu Félix mosala yeko sana libota ya kolia be kolia to yebisaki bilo ke bankisi wana elinga kama kambo wana te elinga kalango makambo wana te yo moto moindo oyebi eloko te oza l'expérience te okei ko kota kala ba mystique wana tala ndenge makila ekosopana encore une fois yako Félix ok matanga yambo toleka na sikoyo na makambo oyo mako bebisa mokili to chanano ndeko ya Félix un message oyo atindelaki et bon toleka. Mais et puis c'est pour dire aussi à Félix que Keba na présidence na Yowana c'est la seule présidence de la République depuis monde des alimondes ces derniers temps ici depuis ngai na na vie bakunda batu et belé comme ça en moins de 2 ans. La présidence de la République. Mobutu a fait 32 ans mais on n'a jamais vu ça. Joseph Kabila Laurent a fait 3 ans, on n'a jamais vu ça. Joseph vient de faire 18 ans, on n'a jamais vu des gens mourir comme ça. Vous allez me dire Covid et Boumika dans la présidence. Non, il y a quelque chose là-bas. Ou bien vous côté na biloko yamabe boza ko boma bato ou bien boza ko empoisonner bato. Botika ba habitude wana eza mana moté. C'est la première fois que bato baza ko fait belé na présidence de la République. Combien de conseillers? Même mon ami Chimanga Mundele des États-Unis, il est décédé et son frère qui a suivi pour aller voir pourquoi il est mort, il est décédé aussi, on est allé enterrer à Washington. Non. Jacques Ilunga était mon petit. Vous croyez que nous sommes contents de voir tous ces gens-là partir comme ça? C'est la seule présidence de la République qui a battu le record ces derniers temps ici. Règne Nayo, et ça règne, tu vas se poser question. Même qui t'engage soudain comme ça, pas précipitamment, sa famille dit qu'il n'était pas malade. Vous se réveillez le matin, il est mort le matin ici. Et puis, il faut le kokundaye en banque, sans autopsie, s'il vous plaît. Non. Arrêtez, bilo bozo kusala wana. Ce que vous côté na bakisi, bobi mana bakisi wana ebanda kozwa bino. Ce que ça va poison, beauté que système wana ya empoisonner bato. Un jour vous allez répondre de ça. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui connaît les secrets. Il sortira ses secrets un jour. Secret, il y a bateau, il y a la présidence comme des sosos. Pendant les 2 dernières années ici, vu il y a bateau, comme ça, il n'y a rien. La famille de Chimanga a perdu 2. Ton propre cousin. Chimanga et son petit frère. Hein? C'est ça qui a mis tout dans bango. Pas comme ça. Jacques Ilunga est parti comme ça jeune. Et ils sont nombreux comme ça. Ils sont partis. Non. Et comme il tout le bel makambo. Parce que dans chaque famille, il faut que Mikolo va vendre les locaux. Ngai na za mukolo. Na za koyebi sebi yo, vous êtes président de la République, il faut s'asseoir paix, ou se poser des questions que pourquoi tout le monde autour de moi meurt. Les alliés yo ke ko sima biloko amabe ou bien badinga na ba simi biloko amabe. Qu'est-ce qui se passe à la présidence du Congo aujourd'hui? Pourquoi les gens meurent comme ça? Et vous vous précipitez pour les enterrer vite, pour qu'il n'y ait pas de traces.
Vous nous prenez pour des imbéciles. Nani a cause courage à quoi ça la nabino. Nani a cause courage. Vous mettez tout le monde maintenant en insécurité. Il faut que Makamwana ici là. Il faut ici là. Ce qui est simbi bilo kamabe, bokende na banganga nabino, botika Makamwana boza kusana. Ceux qui ont un poison, il faut arrêter ces histoires de composer les Congolais. C'est quoi, comme il y a habitude, ville Moubi Babaza qu'on s'empoisonner. Pour rien. Pour rien comme ça. Mais vous voyez que, et là qu'on constate le lobby et Kobi, mais il y a toujours quelqu'un qui a un secret. Il a Kobi Missa Yango un jour. Et ça va se retourner contre vous. Je ne dis pas que c'est Félix Tshisekedi, mais je dois l'interpeller, les chefs de l'État. Bah, de toute façon, qu'on fait autour de vous. Vous voyez ou vous ne voyez pas? Vous, ça vous fait honneur, ou là, t'as un costume, n'a qu'un matang. Tous les jours, il y a un matang. Et puis ça devient votre habitude, il y a un matang. Ah, il y a un kundabat. Nous voulons que Bato va vivre bien. Pour Bato, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est la seule présidence, il y a Afrique. Banda coronavirus, il y a bandit. Quand on a Congo, il y a Félix Tshisekedi. À quoi vous avez touché? Faut ici là. Naza mis ce mine. Quelque chose se passe autour de vous. Ton oncle est parti. Très vite. Disparu. Il est parti. Monseigneur. Qu'est-ce qui se passe au juste? Il est temps maintenant de se questionner. Maman, tu as une question. Vraiment. Je pense que j'ai assez parlé. Il faut vanda. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Paix à son âme. Merci. Bande konanga wala bolandi ala bila Félix Keto boyi liwa eleki yango corona yango yaki kaka kuna la présidence. Tolobi te que Félix me boyete à Félix soit s'arrêter. Veste ne saka na ke matanga matanga peut to kitsa drapeau te. Be matanga en tout cas cette fois-ci to boyi matanga Félix contrôle toi na banzi bolandi yango commentaire réalité. Bande ko balandi participer dans la République démocratique du Congo. Déstabilisation contre le peuple congolais. Lisu likolo ya lisu lamuka oye lisu likolo ya lisu. Tozali kotambola na système ya lisu likolo ya lisu. Bande ko ngai déstabilisation ezali ko kende ezali bongo na minoko ya bato esili kolobama. Commission moko boyokaki ete o bomoni ba Rwandais bazali kozela ngo pe ya koyamba na maboko ezali bongo ya Moïse Katumbi. Kabila pe batanga yikombo ya Martin Fayulu Madidi wazali bongo président ya peuple congolais. Bande ko ngai na banzi na bemission to ko sala ala sila ko yebisa bilo ete bazali ko luka par tous les moyens pour déstabiliser combat ya président Eli Martin Fayulu Madidi. Alors bako sala nini bako côté la gauche bako côté la droite bako côté boy ndenge balingai ba déstabiliser nga. Ake balo ba mamo se ya sala kabwe mais esimbate pour place ba kenai ko beta lisolo ka place wana virus na bango ekatanaki parce que bato ba yebi mamo se ya malamu o bazala ka kuna o bazala na mamo se ya ba yebi si bango bo kata le to beta bino po muto boni bolo balikamnya zala bongo te azala bongo te bo keba na ba suki si bango ka wana ba botoli bango gâteau et ba casser sensibilisation la bango nde bomoni belé et matate po ba yebi ngate ndeka ba omona nga za sala émission balingi siko ba koselanga makambo OK ngandeke na zabo la za ba sankusu ba elema ba omaki mombende mona poto ndengo zo bola nga na oloba boye ndenge naza te ote na loba boye soko yokuté o che penza to che mikuwa pe ya to ya piki to yokani sola mabeka ana bongo tekeme bu to baluki to bangani to komi baninga to kei kanda de la kalangote a wana pa biso to yebi kanda te me bande konanga bokeba pe na talisi soumisu na ngai na ko belela président Eli Martin Fayulu Madidi président tu as le droit ya kozala bato loko ya biso pene na o pona nini biso toye pour la libération et non pour la pouvoir. Tangu yozo kena ki bokonzi na biso to bala ko talisa o nini esengeli yo sala. Po pesa biso mabele na biso bokonzi na biso ezonge na biso yo to pesa bokonzi
o sala makambo ko sala. Alors na yo na bise photo tambola munoko moko. Et puis entourage. Ya président Eli Martin Fayulu m'a dit bolongwa ko sala makambo bo sala ka directeur Mwalimu ngala beli yo. Bo solo la entourage à président za mabe. Bozana politique boya nango ya o bobilo bolobaka éliminer pour mieux régner. Bozana politique bilo na cuisine interne ya ko bomana. Alors cercle vicieux na bilana bolingi te batu ba ya. Po ba solo na président makambo a solo me bilo pe bo aider te. Parce que question est tout na makilobi me bo devia. Et comme il na minoko batu. C'est que le quoi biso bato le quoi biso to zaka so to yoki to yoko bunda yango. Mais tangu to koya na kata makambo la bilo bokangeli biso porte. On ndenge za bo invitation ça y a deux personnes bilo bokota te. Deux personnes ngo bokota ba nani bato ba bunda ka bitumba te na Congo. Poni ni tango ba pia bilo mbongo bo lia ba mbongo la bango bo pesa ba mbongo mbike mais biso to bimisko le quoi bazoba, c'est regrettable. C'est regrettable. Biso to sa musalo so za ipo na mbongo. Ngande la zaboy. Na onzwa mbongo la minute au sakalate mais ngana ko senga bajika MTL que ba bengala ngana ndaku lukelanga moi 600 koto pe la beta porte je ne peux pas, je suis une grande dame ngana ko sama kamala buzoba te ngana chaka liboko ngana se ko senga ka mais ele ko ezanini ezake mboke rendre nga boye il faut na senga mais si ko tangu to bunde tumba on lieu biso bato to bunda ke tumba bon lekisa biso na likambo wala po biso to koyebisa bilo ndenge ezali te océan okota te kinga okota te mais mukolo o président eli ba soda ba ozinga e bino nyonso na ba garde corps na bato SID na bato boliaka lebo kimi kinga eko bunda ayeko défendre mais po kinga pousse la pembe la président eli bobi kinga koleka te kinga zakabo mais tangu to bimara na ba marche bozalaka te kinga koma eso ko sala musala garde du corps a telemi na ba soda pas défendre président de la République démocratique du Congo bolongo la biloko bo saleza mabe il faut to longola ngo héros tangu to finga bato XY biso pe komate botika ko kabola batu ndeko zamba la mo réponse on a zo solo pour ba journaliste basa la ini unité zo yate pour la ni pona batu oyo biso tozo sala bango komba ba bengi journaliste mo boye le quoi comment appelle ba journaliste o ba tsenga kala bango ngai nalingi bosala boleka la chaîne nanga ngai nalingi boleka la chaîne nanga ngai nalingi boleka la chaîne nanga boloko biso makila na tout cas nazaka nango te ngaba makila nazaka nango te makila nazaka nango te nga chef boya tayo moko na lola pe mokili taki lo bonde ka mbonzi wala nazaka nango te alors ce qu'on gagne ça na yena sali musana nanga na présenter na yena zongisi mais combat to sali le président eli pourquoi parce que yenda za président o biso to votaki biso to koma lelo bato ya mabe oyebi na zo répéter ngo za kolela te bato musu ba bunda combat ba ke lo sala ngo kwa ba théâtre ngala sala combat théâtre te nga mwana nga kufa na combat on nga lisu na nga melo na borne balatanga l'antir artificiel muta pesa nga mbongo Jupiter bokonji pona combat oyo nazo ba lacrymogène na makona nga mimpende nango aminene boy moyana la takilote yate na kyo lukaka ba tatu nzoto ya mabe simbite pona nini mboka mute salinga boye siko tangu na obunda combat danga na yeyo kangelinga porte lobi awa manifestation oyo président Martin Fayulu a la conférence de presse na muzitu océan okota te to benga ka presse mi balwana liboma na mutuna yo siko biloko bongo tango océan oloba ebi mama be yo che presse ola mi balé océan parmi ato che presse moko océan fazala po combat océan zo sala zo risque vinaye ko bundela océan bundela président Eli Martin Fayulu madidi mais tam so la zaiba film so ngala za be communicateur na bango o bien ngala za porte parole à président o bien ngala za la presse na ye mais tellement na zakala makambo la te na bundela des nations nanga mais quand même faut boyer ba valeur na biso la musala to sala o na porte be ba biso okota te mais so que ça marche ba bi ba océan boya ce que ça mukwala ba yamba président Eli Martin Fayulu tout quoi batu bila ba océan boye c'est quoi ba yebe ke ba océan ba bundela mboka ba bundela président mais qui végétarien na to c'est la publicité président to c'est la président Eli Martin Fayulu publicité pour to lo ba di promo au 30 mais c'est quoi ba biso be ba okangelo porte bande ko langa botika eloko wana bato SID botika ko kanga ka ba porte o boyebi bosala ka bongo botala ka ba journaliste otoza bon reconnaître ka biso pour tout ça la bilo combat merci encore une fois na CG de Vos pour lobby tant que yoki mungongo nango bi boko océan
obi maman séant manifestation eza ba député bino boza ya biso yona king bo bundaka la biso longo bokena bino CG que Dieu vous bénisse encore une fois c'est to tamboli bongo to kozana bino bien ne fils que bon reconnaître biso na combat auto sala na combat obiso to sala bala président eli baganga ko bien la papa bon la ba TVT biso ba to la kisaka za président neti lelo boy nazo ya pona défendre eloko ba conseiller ka kene kinga kati la Kabila et déstabiliser ba tebele lobi na butu na lalité la continent ndaku nanga 5h du matin na tiki bo nanga ya mukiye mo na kati ndaku ba ko ya ba violer azo risque ozonga air nini océan ozonga na ndaku te mais na kei na se ya mai ko défendre na lobi président ko sala eloko ana te président kotika la kokende te ezali complot ya balkanisation baoluka basala ye ndenge bakoselaki yeke andimi lwa Vital Kamerhe président ke losanga na Kabila na Moïse Katumbi na Vital Kamerhe basala front bango 4 yango président ngo ata bino moko bootala mpe moto yango te mais est-ce que bino bozalaki bariske nazwi wala bino bozalaki mpo na nini bato nyonso baobenga biso bayebi ke katango baomona Fayulu baomona Mama Océan tant baomona Fayulu baomona Joël Kombi tant baomona Fayulu baomona Tatiana tant baomona Fayulu baomona King biso 4 wala balobela biso tokoma lokwa ba Fayuliste mais toliaka te toliaka na biso te tosengaka pe te mais tolobi nini tozwa risque la po tondimi mboka totambola président totambola mo premier muzitu bango nyonso tozala bango elongo mais quand même na kati ya makambu oyo eza ya kuku bo respectaka biso po soki boboyi cette fois-ci bato bayoka biso to bato bebala po ba risque nga na ozwa mwana président fait les États-Unis mais anga mwana lobi aleki kwanga na 23h kwanga na kotosi mais c'est lequel tout la lobi mwana président aleki ni mais to otala wana te boti keloko bo sala bande kolanga président Martin Fayulu Madidi azali intact vierge na bino peuple congolais azata sans tâche makila moko kozala te Kabila buzoba na ye wana président ya kokuta na ete Moïse Katumbi la buzoba na président ya kokuta na ete soki o musu prisonnier VIP Fayulu kokuta na ete Félix okosala tout na République démocratique du Congo mais yeba ko déstabiliser Martin Fayulu Madidi te bato IDPS lokola baolinga baboma bajipo biso tokotumba bolobi bozwa sija Martin Fayulu bochango po tobosala mboso tobosala badepute bokosi na bino bopesi lisu peuple kanda tokobwaka batracte cette fois-ci peuple akoya kotumba tolaki bino jifete ndele te soki boboyi peuple akoya kotumba bino na kati totumba palais du peuple eza mbongo la bino te ya Mobutu oyo boloba dictateur toya kotumba yango cette fois-ci on se prépare à conséquence parce qu'il y a mboka la biso bokomi kosala la biso épisode ya kolinga ke Martin Fayulu Madidi Martin botombole a camarade na bino te le président élu de la République démocratique du Congo élu massivement ndenga zali wana Kabila okosala campagne na yo Moïse Katumbi bazotinda lokola pio étranger oyo bozele lubele ezo ya kalate boluka ba place okima mituka wana 500 jeep ekoluka ba prince ekotambola lango bokotambola nango awa te wana toyebisi bilo bokotambola lango awa te bozwa yango bokobomba yango na kati ya bandako la bino na basi ka tango bazoya kopesa bino moto déjà kopela la sama bele ata wana na parlement ngo place ba kopesa bino na yebi te ba kopesa bino ndenge wana moko na moko bokenda lango batu bayeba te mais ke baye nango bo officialiser ndenge bolela ba campagne bolela mukolango parce que mbongo wana Félix ayibi yango Félix a justifié mbongo ya 500 jeep Félix a justifié yango azwi yango wapi ya komela makila pouvoir du sang kobo COVID-19 et ya kaka epana yo na présidence et la peuple te hôpital oyo alimete H soki nini bokeba na bino bato bakufia bele mama shako ya kufika akuna soki bato baye kula bele pe bato bolinga balix bokela baoboma batu nanko alors soki toyoki 1001 muta okufa mbalo hôpital wale kolala parce que hôpital eza po biki sera po kufaka bongo te wili we ko ekozala mais à tout moment PDG o bakanaki parce que azaka mutu ya Kabila bato IDPS basali campagne il faut longwa lokwa bango bayebi chasse solo mtande ba chasser
papa batu ye wala kei. Mais pourquoi bo sala biloko bon? Pourquoi bo na système wana ba Rwanda ko exterminer batu? C'est qu'on Vital Kamerhe est pas zaté. Oya bomela kabilo batu. C'est qu'on na bomaka. Oh Vital Kamerhe buta osala bonga bomi batu. C'est qu'on Vital Kamerhe azate na nazo boma. Nani azo boma siko? Félix longwa na vie oyo koti eza mabe. Oke ko simbela bandoki bilamba. Bako sisa yo. Parce que bango ba aveugle yo na kokata masasamba, na kokata ka ba poile, na kokata ka biloko, batiki bolumbu, bango bazui ba sukolo mai. Yo mama no sa sukola ka na tango ekoki, yo koma ekomi sukola yo boko, oke komi tika, bato ba raser yo ba raser na ba bakala lokota fatanga nela banela lingala. Biso to ande batamangala, bato lokota lokota. Ba de kokata ka masasamba, ba katio ba poile, ba katio ba suki, ba kati pe ba sokoli yo, batiki bolumbu, batambuso makongulu, ba komisi yo bolole. Comment likolo ya bokonzi okenda kondima bosamboli ya lolenge wana mitala kana nu yo moko pensa eske oli pe moto ndenge yo tambola kala ba bato bako betelo maboko kwa bako betelo maboko poanye ba betelo maboko po pesi bango kanyaka soko lingomi yeba ke oza eloko te kende yo moko kita briske la mboka moko mwa lolenge bako bambo mabanga. Érosion. Congo central les a koningama tremblement de la terre. Banda biso to bota mana to ka efeneme sa mala Congo central te. Mais oya komi ko sala mala Congo central. Batu busu bavandi kala mabele ba komi ko zika batu ba komo kima banda kula bango. Mabele komi ko rejeter Félix. Et le bito lingili susu mwana mobali atakomokete. Congo central efeneme ngone. Ezaki ndeni rangongo na Congo central elubela yango lekoya pona nini catastrophe naturelle obilo boloba eko boya makambo eko sala na République démocratique du Congo to longo la Congo central to kende siko na mboka ya Félix oh mansonyo na yoka na ngai penza babolole na ndima kata bato ya INC te boko babenga kabuya moni mukolo babenga biso bakamango balobaka babi nano tomoni bolole ya boyete ami kabi mobimba na mboka ya Félix tika to ndima ete mboka wana bapesa bango kopesa baba kolomboka te bango ndenge bali wana bana 4 parties bali ba Rwandais bali bangolais bali ba bikolo misusu bae ko tsata mabaluba po soki ezalaki penza mabele ya feti sekedi wa mulumba lolengo bato bako kima lolengo elubele eza kuna baolingolo bate bako viole bako boma bato bakomi ko kima nzala bato bakomi ko kima makao mabe ba o bakima kikuna bae kuna basangali bakomi lube mboka wana crise likolo ya crise bato bako kima misusu bazokele ko réfugié na Angola. Siko comment voulez-vous mboka ya président de la République mboka wana koti makambo mabebo epe président akobela yango te pe na ba chaîne na bango babimise bele ba akolobela yango te ke na mboka wana na ebisi bilo catastrophe na mboka papa Tshisekedi ya Mulumba bako viole mobulu eza kuna kobomana bato bako kima nzala elubela kuna okoloba te bo eske mboka wana eli penza e bango po lelonga ndenge na zabo so la zui bokonzi bolinga te na kotala ekolo mobimba me basanku suba ilema bato bakokuta we komi pende mususu baye bakame mukonzi alekaki awa basepela pe kame mwana bisa koye mukonzi me boni Félix na mboka na ye makamba mabebo ekosala mapako kipete eske pa Tshisekedi azalaka congolais oto boni toki nende ko pikola kula poso be basi batumba pe mikuwa ye mais to ngai toki le tosino na Belgique to sala ba ADN to e bananu eske papa azala ki penza ya solo eske penza mwana oyo azata la sama ko la papa na ye bisika to kolekala okomona ba che photo mama na ye ache photo mama na ye ache donc ola tsake ngala zaki ne mwana mama na mwana papa te na akine mwana mama na mwana papa te po papa nde mutakufa pe papa pe mutapesi bila bokonjo esengeli basani batombola ka papa me kombo papa elimwe na ba photo tu bisika bampango bango basombi okuta be ye okuta be mama okuta be ye okuta be mama oboni koto mama Jawa assalamu alaikum na bamizima nanga
yango toye koloba na peuple congolais partout bozali ngongo oyo eyali ngonga te ya ba bonjour oh bonsoir oh je suis oh toalaki oh toza te ngonga oyo ezali tokomilengeli tokobongisa mais toza déjà na kati ya champ de bataille tango tokokende okutei nango beta okutei nango eza su na ngonga te bayebi so la guerre est commencée piju te toza déjà na kati ya champ de bataille opération jipe ekotumbama po eli mbongo ya moyibi ya bapeuple congolais bateki minere biso toza kolia te député moko te akozwa jipe na ye tomata tokita eza ya bango te lokola mboso alobi ezali cadeau ya chef de l'état lokola alakaki bango mpo na union sacrée toboyi na banzi bilemo bomoni peuple congolais atikaki adondombasi te masaka na biso ayebi biso honorable yo signaki signature moko kuna olobaki ke bazwela yo bolandi na bilili adémentir yango mais soki toyoki ke eza ya solo ya kozwa signature na ye na biloko bia yebi kuzika parce que moto te akozala epa na biso abeta biso su makambo Félix asali biso yango tolobi peuple congolais partout où vous êtes tosimba na liboko na liboko tomilengele po toyebi mokolo te toyebi ngonga te tokokende tokozonga embalo ekozala kokende kolala te kokende kosabote parce que tolembi eloko moko ya malamu tolobi tozoli yango solution te po balobaka tolobi mpe po toyoka mais loko tozoloba bato bazoyoka te elakisi sikoyo fimbu bible elobi soki olingo beta mwana yo po méthode ayo kesengele beta fimbu na biso bakongolais ezani eza sabotage mpona réclamer badroit na biso alors tokosala stratégie na biso oyo bokomonaka partout ekobalaka ambeli yo sikoyo esengaka biso nini mwa lisungi loko yanga sikoyo mutu na olobela bilo boye nakitaka chaque jour nakokende bosungaka mpe ngai bande na beti bilo mbela nalobi ke na ndako na ngai garantie esesili lelo mokolo ndako ayekola mosanga na 5 heures bekokota bekoyala bane mama oseya soki opesi biso caution te esengeli otika ndako bosoki natiki ndako nakozwa eso makasa koya kobetaka fimbu boye ndenge nini ntango bokoyoka ete nakatisi na ngai na ngambo bosusu o mama oseya azalaki traître mama oseya azalaki traître te nakolela bino bandeko na ngai bolingi te bopesanga bo bosangisi oache 100 oache 200 oache 100 oache 50 oache 10 bokangiseli nga ta 1000 yango napesi bango mpo mpe nafana na kimia bon nga nakoya kosala nayebi te nde natiki bana kuna so bakozala ndeni nakoma boye nakuti biloko na ngai libanda otelemi boye satana azalaka apres natala boye moto Félix ayela ta boye moto Kabila ye nakojonga nakozwa te nakolinga nalalisa bango libanda bosungaka biso na baproblème oyo toza nango parce que biso toyetumba bandeko na biso ya libino baninga na biso ya libino bosungaka biso na ntango tobeti mbela ke tokendaka koliaka na se toyaka tokosaka bino toobunda fayulu akonegocie na mutu te fayulu akomona mutu te soki yo Kabila yo Katumbi yo Vital Kamerhe ozala besoin koluka Félix lukanga mamosi ngandela peso biyango mais fayulu akokotala bino te bandeko balandi na sukisi awa nzambe ya mpungu tulenda akongo mongali nzambe ya bakoko bancetre na ngai Lumumba sekwa kimbangu asa sekwa po incarnation ezali kimpavita tombwa malisusu na kiti ne ya bokonzi mpolo papa Kasavubu papa Nzezalandu babundeli inso bakingotolo bato inso bavitale oyo bawe pona ekolo oyo toyebila o toyebi te batelema pona kobunde tumba wana banwalita babakanza bango inso oyo bakufa na liwa ya pasi ya torture pona koloba ete tokozala baumbu te lekolo biso moko basekwa petika nzambe ya lola le Dieu créateur et par notre Seigneur Jésus-Christ batelema bazana biso elongo poto sala musala nzambe ya lola apambola bilo. Merci encore une fois l'équipe technique l'episode na moni bongo Kabuya l'homme puissant, on échange pas l'équipe qui gagne, notre coordonnateur Dacosta Mundele El Campo Dieu ne m'a jamais, notre directeur et recherche stratégique Pape Djoye prompt rétablissement. Merci na songwete na kankola bomeka yokolo fokuta kwa kelambelongo. Merci encore une fois na sango mokonzi para bemiso babiso et mon ami de tous les temps Juno Loswa. Merci na Dalida Bayoko pona ngbele. Merci encore une fois na Jika Ame ya océan de la presse Tata Mosa Koufi tolelaye kasi ezali bongo mawa poko lien Félix eleki
Félix Kebamba loko zanga mutakolia yo moko kolekana soki yeso ete tokutana bye.